toyei lisusu lelo na numero ya sika. Bandeko bambote ebele epai bozali toujours tolobaka na kati ya Ediba TV Mwana Congo toyelaka bino masese balisi toile oyo tobengaka bamasolo toyelaka bino masolo oyo edifiaka peuple de Dieu oyo elakisaka peuple de Dieu lolenge nini akoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Je m'excuse. Toujours tobandaka na petit résumé oyo ezalaka ke mpona kolakisa bino lolenge nini oyo boyeba lisi toile yango ndenge ezali komanyolama ndenge ezali kokende. Mokili ya Tata Nzambe etondi na masumu ebele etondi na makambo ebele oyo ebombami na se ya moi oyo ebombami mpe na butu oyo ebombami na mokili oyo meme tina se ya mai makambo etondi lolenge ebele oyo kosala pasi oyo kosala ke peuple de Dieu aza kotambola na kobunga. Bandeko lisi toile oyo ndeko moko abengi biso a partir ya Kinshasa esali pasi mingi. Toujours tozoki tokakize te me ba faux pasteur basali ya lokuta bakomi ebele. Dans la minute oyo bakomi kokende me pa banganga pa badérobeur kozwa bamatiti kotia na monoko mpo soki aosona moto na telefone aosona moto pai wapi esalaki adomine moto wana. Bandeko tokola to changer modèle de vie to changer lolenge ya kolukela meya to fungola mitema na biso motema mabe eleki mingi. Bandeko oyo ezalaki juste un petit résumé mpona kolakisa bino lolenge nini lisi toile oyo ezali kokende tokota na kati ya mozindo bongo bokoyeba nini oyo ekomeli bandeko oyo nini oyo ekomeli ndeko oyo abengaki biso. Tobokotangela bino ki azali ndeko ya mwasi ou bien ya mobali bokodécouvrir yango sika. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Allô naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge bamemene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi cheni. Maman je dis 3 fois tongo medi popo de bonanga elo musu se persingai Misunga homme de veillard ko ebiba oyebike bana courant so kata so que ça manœuvre pano ya dit bana lumière 24 heures et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango ataka tu sais pourquoi homme de veillard Misunga eza na kati ya clinique Misunga. Donc so futima on a regretté te. Ah bon tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bon liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous à la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili bati Misunga. Babe. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV Mwana Congo, chaîne oyo la rabino masolo kitoko pe masolo édifiant. Bandeko esalaka pasi soki ovandi na mokili ya Tata Nzambe ozana ba problème. Mais soki ozana ovandi na mokili ya Tata Nzambe ozana ba problème te ozali ya Nzambe. Pe okozana esengo ya kokumisama des années na mokili oyo pe na se ya moi. Ndeko mwasi oyo azalaka na poto aya kosala bafere na ye na Kisasa
koya yaka ba voyage azongaka mwana ya ndeko na ye abwakela ye maladi. Maladi wana abwakela ye apolisa ye makolo. Mais kopolisa ye makolo eza teke mbasu. Apolisa ye makolo soki akomi na Kisasa azalaka na difficulté ya kotambola. Mais soki azwi avion azongi na mikili ya poto azongaka na ye normal. Akoti ba partout atamboli ayipo yeba eloko nini eza kosala soki ya komi na Kisasa kotambola na ye akosala te ba trajet moko ya 20 mètres te. Donc toujours makolo ko soir. Donc ekomi ko souhaiter ko bimisa mai kotoka. Tout wana nini asala bongo po ya soka moyen te ya kotala biloko oyo ya tindelaka mbongo oyo ya tindelaka meya pote ye akokoma te. Bandeko esali pasi mingi ndeko mwasi souffrir trop. Le même ndeko na mwana ndeko na ye oyo abwakeli ye maladi ye lisusu azwi a créer les faux pasteurs, a créer les faux prophètes. Apesi susu mama leki na ye ndeko mwasi oyo aza na poto po abanda kozala contact na faux pasteur wana. Alors kozala na contact na faux pasteur wana ezalaki po ye akoka kosusu kobimisa bango susu meya oyo ekosalaki ye na faux pasteur na ye bavivaka. Omoni ekoyaka Kisasa eza mobali na ye ozalaka na ye na poto nde asalaka yo bongo. Ndeko mwasi abomi libala po faux pasteur apesaki message wana yebi te kaza faux pasteur. Ndeko aye Kisasa malade esali lokola edoze mwa moke baremarke fatala babiloko na ye baferme babiloko apesaki bambongo baotonga bandaku babiloko mosusu mikemiki asalisaka misala na ye baactive susu maladi baactive maladi eye kosalaki na kati ya koactive maladi wana ndeko mwasi avandi na se asiaka basejourne na Kisasa ndenge amesalaki azwa kotambola te akotinda bato azongi susu poto ame likambo ezali na kovanda kaka kotambola na bareseau sociaux aye kokutana na pasteur moko boye nde abengi pasteur wana tokotanga nkombo ya pasteur yango te mpo na barespect ndenge batindelaki biso bamessage. Zambe yako yemba na nzembo, Zambe yako tutela tolo, moninga ya baye bazanga baninga. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzambe apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila, na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuka na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment gas. Na moni bana kozo bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokoso mata kaye moko te. Yango nzamba lola, nzamba wazanzamba ba vet. Nzamba nzambe na ngai. Donc akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soki mama chérie ya Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mosusu. Merci. Oyo nyonso kozala na besoin kozwa numéro ya pasteur wana abenga biso na ba numéro oyo bimaka ezalaka affiché na kati ya etando na bino oyo kotala soit na téléphone soit na télévision oyo ozali kolanda émission oyo kitoko
tosolola yango na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Kongo. Bandeko mwana mwasi oyo akutana na pasteur oyo na réseaux sociaux. Azali pasteur prophète. Abandi ko maniola ye, abandi ko prophétiser ye. Muto akosala makambo oyo ezali kaka mwana ya ndeko na yo. Azana besoin ya progression na oti. Atondi na motema mabe ya komona évolution na yo. Alors, a créé là au même faux pasteur. Donc mutu oyo yo yaka ya kisasa, oyo yo pesa mbongo, oyo yo pesa confiance, azali na ye faux pasteur. Bandeko. Bolanda biso na bokebi mingi. Botala niveau moka na biso ezali kokende. Botala ndenge mokili ezali kotambula na ba pasteur ya lokuta. Pona kolia mbongo ya ndeko ya mwasi. Pona kolia mbongo ya bato. Oyo obomina libala ya ndeko mwasi na poto. Yango ezali balende ba message oyo tozali koyela bino pona kolakisa bato ke mokili ya tata Nzambe toyeba lolenge nini ya kotambola. Ndeko mwasi azwi message wana ayoki pasi, azwi pepo aye Kisasa. Kokoma komi na Kisasa aye kokutana na pasteur wana soi-disant oyo azali kopesa ye ba information. Wana déjà pasteur oyo atrouvaki na réseaux sociaux asi asambeli basi basopi makila ma Yesu Kristu basopi nyonso oyo ezalaki mpona kokata blocage wana ko bloquer hémorragie wana oyo diabulu ayaka nango. Bandeko kokoma komi na kini bango bayebi kaka kino akokotambola ntango ya 20 mètres te. Abandi kotuna bango mituna bon musala oyo napesaki mbongo tosala sur place sokolo toke bakoti na mituka bakoti batambuli bazonga babaluka mutu normal. Bango mibale oyo basala cop na bango pona ko égorger mama wana bamitalani. Oh boni yakomi normal ko. Akenda tala boye bango misala bapesaka mpata misala esuka évoluera te bakanga ba photo ya bandako mususu kolakisa ye. Bandeko bato bavandaka libanda ya mboka baza ba millionnaire te. Bazali bato lokola bato nyonso baza na mokili. Mbongo bazoka kuna libanda eza pe facilité. Okozwa kaka motema mabe ya kobanda kolia ndeko na yo ou bien mama leki na yo ou bien tata mwasi na yo mbongo pe ocréer na moto ya lokuta pona ko égorger ndeko. Soki ozalaka na caractère wana awa ezali ya bino monganga spirituel papa edi na yaka kobeta toujours mbela ba oyo bazaka na bizaleli wana botika. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayoko na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires o ba kota la biso, botika biso te, obagisa biso te, Nzamba beni obino, Nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola,